elengi moko ye ale kongo mobimbe emela kongo mobimbe emeli papa mama basololaka wapi na kati ya chambre yanaleki basololaka wapi bebe jamala kende kolala papa bebe jama bebe dekwete vutukoluwanda kalusimbalusimba yaya kwena kutu vutukoluwanda kalusimbalusimba yaya kwena kutu lumalumuna luvitu munai ayaya kwena kutu lumalumuna luvitu munai ayaya kwende ongana boya ndumba ebanda ndumba pe moto nani akobokolanga banda koni mikolo twana elowelanga tika ngai na balakoka basa makolo baferebele mama yolo elangaka na bani elanga oyo elowelanga tobonga mosusu oyiba lide tokona baproblème te banda chance aza mokolo frère aza leki manda chance frère et frère respecter manda chance de tête kumu frère akuta manda akuta frère te babina sali pour lingani tanga masolo boucle bon on na Congo central bonjour non de respect la principale mes condoléances à famille à Rafine Tumba ou azaki moko ya molobeli lelo azana bisote famille Jani écoutez nga pe na Congo central betaki mwanda matadi boma aye voilà mamna biso ndule bakola kana ngomba bota makana ngo ebele ba forcer o forcer be simiko mo forcer be simike mais biso ya makila donc na betaki na mwanda boma matadi siko na nakini tona ki mo santé dérangeaki siko pena ça va donc na préparer na zone sur Congo central après na Rwanda nous voulons bien attaquer des points, c'est pour ça que nous avons quartier latin, l'académie. Donc, les gens ont commis un mot, ensemble, on a le mieux c'est là, non? Et là, au moins, quand la fois que ça dit, on a bien dit non, Yohana. Eleni Mokoye. Ale Congo mobimbe emela, Congo mobimbe emeli. Papa mama basololaka wapi na kati ya chambre yanaleki basololaka wapi bebe jamala kende kolala papa bebe jama bebe dekwete vutukoluwanda kalusimbalusimba yaya kwena kutu vutukoluwanda kalusimbalusimba yaya kwena kutu lumalumuna luvitu munai ayaya kwena kutu lumalumuna luvitu munai ayaya kwende ongana boya ndumba ebanda ndumba pe moto nani akobokolanga banda koni mikolo twana elowelanga tika ngai na balakoka basa makolo baferebele mama yolo elangaka na bani elanga oyo elowelanga tobonga mosusu oyiba mama DG Semaine Nzinga mama baolekisanga na chaîne na yo te mpona letaka tout le temps donc talaka mama DG mama ya kilo zungu mama famille elambelaka bana ebele donc nzambe atambola mpe so bamanda ebele okomata premier ministre mais tomoni ke manda chat na feri bazokana te tant que yo leader et tant que artiste bon biso ba leader tokona baproblème te manda chance aza mokolo frère aza leki manda chance frère et frère respecter manda chance de tête kumu frère akuta manda akuta frère te ba frère pe ba manda bakutaki ba papa wemba ba jibe ba frère pe ba wera son ba frère pe akuta ba manda biso pe toyena ba frère okuti ba manda chance bino ba inze mona ba frère biso za génération mona ba frère parce que tobeti na na quartier latin fali frère na beti na mona quartier latin fali public ba génération ba fali ba frère totika nde bafani biso tokona bafanatique te bafani tolanda bafani te te frère ayebi ke manda aza vie na ye manda ayebi ke frère aza pesi na ye respect mutuel ezali ezalaka bemission manda koleka so akomisi fali frère basiliki so akomisi frère bato fali basiliki
biso tokoma bazoba te ya bato fali na bagolo na bawarion te oyo eza bien tokoloba ya bien oyo eza mabe tokoloba ya mabe donc eza bongo tozomona mpe lisusu Rafine Tumba mpenza lingwa na ye epesi bato nyonso mawa mpenza keka crise akebo etake yoyebaki donc ngai na liwa ya motu atiaka commentaire te soki nzambe apermettre te ekosalama te mais bacomportement na biso mpe ememaka biso mbango oyo baofinga natalaka filme moko ya Pablo Escobar avec moto ya mbongo azodirige azali na même mise na kati ya mboka mais alingaki amanke colonel azwi akangisi ye anokonte na bambongo na ye kaka mwa ntango bakangaki Pablo Escobar elobi nango balingaka postule challenger na ye ntango bakutani na débat contradictoire abisi ya photo na ye bakanga ye déjà ebongisi CV na ye donc ntango tosala makambo lelo totalaka tobake lobi tokozala na bana mwana okokoma ministre mabetetatani makambo alosala mwana okopostule député boye ata ye moko eloboko postule tosepela na relation parce que avant na mwasi na bana aza moto aza pe na mabe na ye mais agardaka personnalité parce que lelo tala apostule moi babisa video na mabe eza te po atambola bien donc biso bachroniqueur pardon bachroniqueur na bachroniqueur oza boyebela okokosala même biso bamusicien lelo na obeta musique mais lobi naza parent lobi nakozala na baactivité mosusu nakozala obeta musique mais nakozala na parlement nakozala na sénat donc il faut servir ezala bien tala bakofiri aoke sénat mais bato bamisa bavideo mabe eza popo te tomibomisa tomilengele malamu zambi toyebi mokolo te milengele malamu mais tomonaki mpenza plein oyo ya ye moko Bastien Moïse Ngili na stade lobele oni natie bafrère ebele donc ntango mosali na nzambe asala eloko moko bien nayi kutu Bastien Moïse Ngili donc azambela yanga nalela banzembo na ye nalela mpe façon na ye na respect ezalaka nango mpa ya bakulutu baye mboka na biso babangaka bango bakutu te okoza personnalité monene me moto kolekana te bakofinga ye surtout bayoutubeur wana na bakontina biso ya média botelemela mpena makambo ya kofinga to respecte bakolo to respecte basali na nzambe to respecte bato ndenge na ndenge to respecte do respect mutuel ezala eloko eleki respect eza te totikela bana na biso nini impolitesse eza bien te donc Moïse Ngili bravo respecter les gars qui ont vaincu donc ça il va bien biso belobi tokoya tokobeta ata 20 mai ata bamarti soki elekate elekata na se soki eleka ntembe na yebi tokobeta te boeleka me po ezala kaka donc eza lokumaike kalamai lelo azobeta lelo na Paris mpenza na Paris lelo Mike Kalamai azobeta concert monene na stade olobi ni mpona ezaka Congo kikani Congo kami tozogani ngai na kotikalaka te kocrache sur un artiste mpe mokonzi moko boye parce que même bible ezoba to tosa bakonzi nakotika kokache na valeur ya motu te ngai soutenaka bato valeur ntango tokosala likambo nakosoutenir po lipambolo ya moninga ekobikisa mpe yo donc paster na biso Mike Kalamai moyembi monene sala mosala na yo bien nzambe apambola eleka bien kongo kama toyekani sikoyo tolobi tozolona mwa mokie masolo na oyo moko ndenge obetaki batuna wana bangola ndenge ozoki na kini so bana kini bazela nini mpona bana kini bazela kaka concert de revoir le 30 juin tokobeta na staff London orchestre oyo faire abima tokobeta na staff London ya bana ngengi match ezala après wana natalisi nzela ake Lwanda tana oya boye Paris mbala moko mais babi ke cha wana osalaki edi yele mbala moko epesi makambo lelo akomi vice gouverneur iyeli tolingaka yo mingi eina ale papa sese ale tolandaka yo mingi eina donc papa social donc ya makasi nzambe apamboli akoti parlement double brassard lelo vice gouverneur eza lokumu ya mingi eza mpe lokumu ya ngai
déjà ngai biso to tosala déjà avant tomonaka da visualité tosoni moto parce que abetaki da nzete biso to tokatisi mibale donc félicitations na papa social omata susu lobi lelo ozaka dauphin Félix bambote na bana poto ada makumbi pacho makumbi gigi makumbi pepe feruti 6-1 pichu bengo boza ebele cheri womo boza pene ebele bamikili wana bolemba te osoni attaquant na ndenge balwanda maître ndien bonanga mokubele famille Cham Mobimba merci beaucoup fort Papa to sepe penza ndenge oleki na magasin to Lingala News toujours likolo Lingala News akolingaka nyo mingi yeida balasima na koleka susu awa yeida merci beaucoup check napesi mbote na Kam Staff Wanda staff Bilokos AVBK Mobimba Miglo Sipamba Yannick Noah Mobala Mbimba Yannick Lukala Mobala Mbimba Bemos ciao Tipika sans oublier Wanangai Maniema toujours Frank Baz Yaya Atsanase responsable mon nene toujours na bébé na yé mais marachage na yé kitoko Babina sali pour Moulingani tanga masolo boucle